JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde mbote na balandi nyonso ya JDK mopao mokonzi soda ya poto. Bandeko na elibino lisolo ekoki kozwa pe yo touche bino esala pasi. Ngai nayaka koloba oyo ezali vrai. Nayaka koloba la vérité oyo nga nazozwa na source. Nakoki kozala jamais na intention naya kokosa yo to naya koloba makambo lokuta mpona sala yo plaisir. Ndeko nayebi ke yo ntango nabetaka masolo ya mikanda, masolo ya badok, masolo ya immigration, yo ndimaka te. Yo telemelaka nga soki par motema mabe nayebi te, soki kozanga koyeba nayebi pe te. Mais soda ya poto nazalaka wana nalobaka ngo souvent tous les jours, je suis honnête, je suis réaliste et je suis là pour vous aider. Na makambo tali immigration nayebi koleka bato nyonso to te, nayebi koleka yo te, mais nayebi na muke o nzambe apesanga mwa mayele na place oyo nasalaka esunganga na ede bandeko nanga ba congolais. Malgré bozo comprendre kaka te, malgré tozo se comprendre kaka te, bozo kende kofunda kanga, bo kende ko bela kanga libanda, bo kende ko teka ngai kaka ndenge kaka Yudas atekaka mwana na nzambe Jésus Christ de Nazareth. Mais mabe ezate nazaka kawana nalobaki ba okanga ba chaîne, ba okanga ba chaîne, ba okanga ba olemba, kasi ba okanga mungongo te, ba okanga mayele te. Baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Na ye lisusu bandeko na ngai nalobaki na kolemba te eza mpona kosunga peuple ya ngai, mpona kosunga peuple congolais. Botala somo ya ebale, botala somo ya ebale. Ngai te muna kopekisa yo koloba na okutu te ke soda ya poto aza jaloux mpona kozala jaloux na likambo nini. Botala bino moko somo ya ebale ya boye nga nani namona te. Na ye mpenza kolakisa bino ke somo ya ebale bandeko na ngai na basi boza komona bino moko. Ngai soda ya poto ata opropose ngai $50, ata oyebi na ngai $100, $150, $50, $20 nakatisa nzela ya poto na mai. nakokende te ata mokolo moko te. Donc naza kosala émission oyo mpona bandeko ba diaspora oyo boza na mboka oyo ya poto. Botala bino moko oyo nazolakisa bino ezali suka na suka ya nzela ya liwa, suka na nzela ya liwa. Nalingai kaka bomona bino moko na misu po soki nga nalobaki na mosika oyo eza te ondima ngai te. Na yango il faut bozwa conscience, boza kofuta ba $3000, ba $4000, ba $5000 mpona kobongisa nzela na bino ya liwa, mpona kobongisa ba cercueil na bino. Eza pasi na mawa. Nga nalingai kaka bongo na bino moko. Ngai soda ya poto to propose ngai $50 mpona nazwa nzela ya mai na okende te. Ato propose ngai $20 nazwa nzela ya mai
na kokende te nalingi kaka bozwa conscience bongo na bino moko yango oyo oyo ezali synonyme ya liwa botala bino moko awa ezaka lokola toza na Tunis toza na kati ya Maroc toza na kati ya Sénégal toza na kati ya mboka nini oyo bolingi Libye bazoluka nzela ya poto yango bandeko na ngai bozwaka bavisa bozwaka baavion otika nzela oyo ya mai botala bino moko yango na tuni yo question nango ezalaka moko yo oliaka mbila te na se ya nzeta mbila oza koluka nini naye kotuna motuna lisusu yo oyebi konage te na kati ya ebale mbonge oluka nini badiaspora opekisa bandeko na bino botindela bango video oyo na kosala yango ti bato bakozwa conscience alors batindikere bozolandanga malamu batindikere botika koboma bandeko na bino bakongolais boyoka somo ya ebali na nsima na ngai mpe bino baoyo boza kobebisa ba $3000 ba $4000 ba $5000 mpona koluka nzela ya liwa mpona koluka poto eldorado paradis ezalaka awa te awa toza na souffrance awa souffrance ezali bandeko na ngai bamindele baolala libanda toza kosouffrir mpe pia lisu poto oyo toyebaka te na ba 1970 ba 1970 poto ba les années 60 toza lisusu bongo te bandeko na ngai poto ebebi na niveau ya kosakana te souffrance bamindele baza kolela souffrance biso tozoluka nzela ya kozonga Afrique bongo bino boza koluka nzela koya na souffrance awa c'est l'enfer bongo ni place oyo nazali babenga yango puits d'enfer c'est-à-dire que libulu ya lifelo po bato bazokufa awa na niveau ya kosakana te bato baza kokufa awa na niveau ya kosakana te bacor etondi awa na niveau ya kosakana te bato bakokufa tous les jours bato bakokufa awa alors nakosukisa na boye nalobi bandeko bozwa conscience na pétition nzela ya poto te poto eza yanga te poto eza ya motu te kasi naza koteya yo na kosunga yo luka nzela ya visa luka nzela ya avion luka nzela ya malamu mpona kobatela molimo na yo bandeko na ngai awa nsima na ngai bokomona wana eza koboma na niveau ya kosakana te bato bakokufa place oyo bomoni oyo bomona nolakisa bino bakor etondi bakor ekenda libela bagarde côte baluka balemba donc so olingi molimo na yo ekoma na kimia yaka awa alors na kosuka na ngai awa bandeko na ngai tokosenga na nkolo abatela bino tokomi na prochaine émission ciao bakongolais na bafrançais bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto merci na confiance pe fidélité et patience au bozaka nango pona soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila otika na kaka moko l'unique na kati ya communauté bandeko avant na kene musika na kolingana no boye beloko moko awa na yeka koyebisa bino nzela ya mai ezoboma nzela ya mai ezolimbisa te na yango nazoki likanisi lokola ngai moko nazoloba na bino bozoyoka ngai te ta mosusu bana mindele so balobi bokoki kozwa mwa conscience wana ya comprendre que soda ya poto azolobaka vrai na olobaka vérité que nzela ya mai ezali poison monene oyo ezoboma na kolinga boyoka nanu bana mindele bayebisa bino contenu ya chaîne na ngai et ensuite tosala développement et tosala analyse ya nzela ya mai. Abonnez-vous à la chaîne de JDK Poto. Il a totalement raison, il dit toute la vérité. C'est une très belle chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de JDK Soda Poto, contenu très intéressant et que des vérités. Abonnez-vous à la chaîne de JDK Soda Poto, très belle chaîne, écoutez ce qu'il dit, continuez comme ça. Abonnez-vous à la chaîne de JDK et likez un maximum. Je pense que vous avez écouté. En tout cas, merci. Moi, je peux dire que c'est la famille. C'est super gentil. Les demoiselles et le bonhomme qui est là, un grand bonhomme, tout beau.
Et j'ai en face de moi, derrière moi, qui est de belles filles. Alors, on va enchaîner l'émission et je pense qu'on va aller vraiment droit au but. Merci à vous. En tout cas, vraiment, c'est gentil. Vous êtes en vacances? Oui. Alors, profitez de votre vacances et dites bonjour à tous les amis, à la famille, à tout le monde. Et dites encore une fois que vous aimez bien la chaîne de JDK, Mopa Mokondi, Soda ya Poto. On adore la chaîne. On adore la chaîne. Ah ouais, on adore. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Alors, je vous libère. En tout cas, merci. Et je vous dis encore une fois, bonnes vacances à vous. Merci, c'est gentil. Allez, ciao, ciao, bye. À la prochaine. Alors, merci, Bandeko. Nabandi, na continuer mission nangai oyo, na lingi bo comprendre que voilà, eza facilité, bana mindele, baza ko tâtonner un peu, mais na linga ki bazala wana pona ko expliquer bino ndenge nini nzela ya mai eza malamu ti. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.